Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. tokomi na esika élevage ezali esika ni babokolaka bangulu na espace kaka ya Chwenge quand toto sona papa Robert abike ya une place ya eza esika babokolaka pe banyama ezali nango. C'est-à-dire, moi, étendu, moi, je suis ndunda, mutu pa ko balula ngona kata Chwenga bite e koma ngo place élevage na bokola ba mabata nanga banene nanga yo to ye awa tozana papa oyo afandi ana kati ya site ya Chwenge azotala makambo tali élevage azana ba oyo ye espace pour na élevage. Voilà to ko yamba papa mbote kombo nani bayo balanda biso bayeba bon kombo nanga mbede ya tata wali nazali pe mobilisateur ya président Robert. OK. Nazali pe travailler na porcherie oyo. Okay. Porcherie aza professeur na école Malako. OK. Nga naza travailler. Okay. Na kipaka biloko na salle déjà 1 an et 3 mois. OK, 1 an et 3 mois. Ouais, banda okay. Bandele ya musala to banda kina eti na zokoba nango. Alors, mais ils ont marché nango bien. Na nyonso etali musala ye moko lokola zate ya koloba mususu nga naza travailler na pesi bino oyo na moni. OK, voilà papa toye awa to moni yo oza mieux placé. No mieux placé na ebité ba bosala ndenge nini pona bokola bangulu awa. Est-ce que difficulté salaka na makambo etali ko bokola bangulu na porcherie na bino? Oui, ezali. Ezali ndenge difficulté neti nini parce que na site oyo to eba na biso ka ke non bandunda absolument tout monde ndako to kasi absolument mutu aza pona vanda kaka parce que eza nango place à bilanga météo kota ke non élevage mo beza porcherie et tout comme ça. Mais ba difficulté nini ma beaucoup nango ba difficulté bazali pe lokola bato babelaka. Ah bon? Ba traitement na yango eza na munganga na ye babengi ye vétérinaire. OK. Bakobenga vétérinaire aye a traiter bango. Mais neti na 3e mois wa to uti koleka difficulté ya bépidémie. OK. Ba porcherie mingi bangulu bakufi. C'est vrai. Mais biso tozalaki soutenir moi moke. Mais ba maman mibale bazwaki
maladi wana me longoli bango. OK. Alors na mosusu ezalaki neti bazwa te. OK. Ateki bango. OK. Siko ba botamaki bango nde oyo tozobokola baza na bon terme. OK. Alors lokolo na yebisaki professeur patron nanga ke namoni bakisi oyo ba vétérinaire bazotobola aka bango ezopesa bango maladi kokufa to stopper nano pendant quelques mois totala to évoluer na ndenge ya bangulu ya mboka. Mais nasali constat ya 4e mois baza OK baza pe na courage bokoki kotala pe kotala to visiter bango. OK, to visiter bango so moyen ezali onye botwale papa fungola totala ndenge ni ba kola prof nazalo preso nazalo ba mabe te ozalo ba no mabe te. Voilà, tokota na porcherie. J'ai botwale amoni soki soki l'air de ba bébé ala bango OK, wana bangulu ba bébé o papa lobaki hein te o ba bokola awa dans un bon état. Voilà. Ah, on a ta porcherie. Voilà. OK. On a sali bangulu bakoli déjà. Oh, déjà bakoli donc papa merci. Merci. On est à porcherie qui n'a vu ce banda siko là. Voilà quand les bonbons na bilili ou les ali bana ngulu donc na ba maman na bango porcherie mobimba ezali ah yango papa tout le monde na bilili de bangulu bazali na ebité bazala nourri par quoi? Est-ce que bo biloko ni vraiment ezala que non bangulu baliaka po bakola bo laisse bango banini po bazatine beta parce que biso ozaki ba misu ba bébé tinde bakoli po bakoma boye mingi bazoliaka nini ozo kolisa bango. Bon merci kolia ya bangulu ya liboso eza son de bleu. Son de bleu, OK. Tourtoi et son de maïs. Son de maïs. Dress oyo batekaka na ba parking na ba ndu banini. Ensuite pour ça koto papa. OK. Tozali na bakasa oyo tobukaka na zamba. OK, je n'ai pas les zongo bien. Ah. OK. Yango topesaka bango. OK. Oyo to pe kola na mai oyo ya mai. Na mai. OK. Alors tobukaka na oyo topesaka bango na pokwa. C'est ça. Na tongo topesaka bango tourto na son de bleu. Na pokwa favara la nde oyo. OK. Il y a du Grèce. Voilà. Olemba za mafuta mingi. Foko pesa bango. OK papa, merci. N'est-ce que vous avez collaboré mutaza bossa asoma ngulu. Est-ce que bino bobo teka kangulu? To bozo bokola ka bokola pour na bino moboliaka. Est-ce que batu musu ba kubite to ko ke na chonge esika papa zali to somba pe. Bo ezape na mama mo bakoli boko moteka. Na yebite. Oui. Na uto yebisa yo. OK. Na Noël. OK. Eteka maki. Ah. Hein? OK. Na bonne année. Okay. Eteka maki. Na ta épidémie pour na kokima maladi. OK. Eteka maki. Eteka maki. OK. Lokola 8 elungwaki. C'est ça. Alors, lokola babotaki déjà bana na bango. Tolandi nde bana o tozobokola bokola siko po bakola. Ah? Ndenge ezali. Alors, na mutu soki alinga ya kosomba. Fotala nanu munene ya eloko na yo zana. OK.
soki eza nano ya koteka te yo otikala vide te il faut kolisa babote shema oteki lisusu oyo bakomi na niveau ya koteka ubie baporose mutu mpe akende kobokola ye moko. Sikoyo ekozala ndenge nini soki lelo mutu aza na besoin na yo te naza na besoin nakende Chwenge papa mpe azwa responsabilité ya élevage na ngai? Est-ce que possibilité ezali to oluka mpe batu oyo bakobokola? Est-ce que soki lelo au marché ye est-ce que oza na possibilité que non nazwa mpe charge ya kobokola mutu oyo aza na besoin asa eloko ni ana kati porcherie na pe na kati msu eloko mo na kati ozwa charge nango? Capacité wana ezali? Capacité ezali mais sikoyo il faut tala place na yo mpe ndenge ezali. Ok. Alors soko omoni ke eloko ya mutu mosusu ekoki te mwa ozela yango na soni eza te. Neti awa biso bao wana omoni ti tokoma bonane soki ozongi okuta bango bakoli bazala bazemi baboti mais bana wana mpe bakoluka esika batia mpo bakolisa bango lisusu fo baelimine oyo bakoli voilà bao wana bazwi place mpo place eza moke mwaye ya kotiatia bango lisusu na baloge eza te. Voilà papa tongi tokoma na biso na suka natuna mwa motuna oyo nayebi te oza kaka expérimenté ya kobokola bangulu to bokola mpe banyama mosusu oyo keso tobi toya lelo oyo papa tala biso toza na bataba na biso bango banini to oza kaka expérimenté uniquement ya kobokola bangulu d'élevage mosusu na banyama mosusu? Capacité wana ezali? Capacité ezali neti taba awa eza na kisasa mpona bokola ye nakozala na charge natia ye na singa nakenda kolesa ye nsima nazongi na ye mpo na mboka batikaka bango polele atokei aoya kozonga yebi epa na biso awa mpe basalela bango bandako moko etalage batia banzete me neti awa biso na kisasa mpo bokola taba il faut tia ye na singa otambolaka na ye ozokelesa ye otiki ye tambululu mpe akei kobebisela yo makambo ale biloko bandi kofuta yango. Ok, c'est ça. Tabaza désordre. Neti soso eza nango facile. Ok, soso eza facile. Nakoki kozwa n'installer bakiyungulu boye. Ok. Na tango ya kolia na bango po bapumbwa te babima natie neti bashi moko boye awa bafami kuna nabwakeli bango biloko na bango balebele ngongo ekoki basala nini bakoti na ndako na bango balalaka na kati ya Chwenge. Nayebisa bino bandeko nayebisaki bino dernièrement ke no tokodécouvrir biloko ebele na édition oyo mpe na émission oyo découverte tozalaki na pisciculture kota mbisi bomonaki tokozonga suku na babengi biso tozalaki na papa Robert ana kati ya Chwenge tozongi su na ye donc toya kodécouvrir lisusu na kati ya Chwenge élevage eza tout est possible awa na kati ya Chwenge baactivité eza ebele peut-être mosusu batami toyeba te mais tokozwa yango na mikolo ezali koya kaka na kati édition mpe na émission oyo babengi découverte toyebisa bino ekesala to la TV chaîne oyo ebanda kopesa bino ka makambo oyo eza meilleur yango tokomi na biso na suka me tokabwana boye te papa nayebi te mpo na bazwa yo bakozwa président Robert to yo moko oza numéro ya téléphone? Ba nalobi vérité ke téléphone na nga ote yibamaki na récupérer nanu te mpo bayibaka yango na bashime. Ok. Alors mpona kozwa ngai esengeli kaka président Robert bobengi ye asali nga chine ke baza na bosenga na yo. Ok. Na yo. Ok. Voilà papa lobi oyo ezali ya motuya confiance pe fidélité oyo bino bozala nango bopesa biso ezali Sarato la TV papa lobi bien po bozwa ye ye mutaza na élevage ya etali porcherie ya awa élevage eza na kati ya Chwenge awa baactivité eza ebele
bokozwa ye ndenge nini bokozwa ye kaka à travers papa Robert. Le président Robert a simi agriculture na kati ya site ya Chwenge na commune ya Masina. Nde bokozwa papa na biso ekozala malamu. Ngana bino to comme na suka ingénieur bochwa le merci na sima caméra pour accompagner nga partout pe Nicolo Tozaza tête à tête mbunju na mbunju partout na kati ya édition o babengi découverte na chaîne kaka moko Sarah Tola TV bande ko na biso ya Paris partout bozali Europe partout bozali oh mona Canada bobengi biso belé bobenga papa Robert le président aza na kati ya site ya Chwenge na commune Masina akopesa bino ba détail nyonso etali makambo ya agriculture pe ba détail o nyonso oto kozwa na kati ya porcherie pe kaka na kati ya Chwenge na site moko ka oto ya mikolo o biso na bino tokutani mikolo ezali koya soki nzamba alingi tomona lisusu bye bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.